Bako respecter moi si ndenge ba respecter moi sa cause na yo. Ceux qui respectera moi si la famille na yo, bande ko ba respecter moi si. Baso fandi ki ba mibali baso umela te parce que mibali baso choquer basi na bango. Tango yo so bimana ser wana lelo. Ser wana lingi yo wana lokote. Olala kapa na bino. Ata fouchette ozana ngote. Lelo ba prière à moi si wana ba faire à moi si wana nzamba otomboli yo. Okomi na position songolo pakala. Et comme ayete. Au moins de okota mabe na kata ndako pa maladi kidi kidi. Shalom, 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 peuple de Dieu. Shalom à tous mes abonnés au Balandara chaîne. Ya Maman Lorraine Mbala TV. En tout cas, je vous salue au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Laisse que la paix du Seigneur Jésus soit votre partage. Yambona Banda, Tozongi Samatondi et pas Yanza Komba. Moutou Apesingana Biso Pema parce qu'elle vivre un bonheur, toujours vivre ezangolu ko utepa nzambe bele ba kufi bele bazana hôpital et bele bazu ba sangwa mabe kasi ngai na yo nga na osala émission yo zolandanga ezangolu yango na lingi tozongisa matondi et pas yanza komba. Éternel tendre Père te pécio merci pour la grâce au salibiso na zongisi matondi et pas na yo parce que yo zo mériter yango. Kolo mama na yo netola mana yo nzamba lola continuer ko bomba ngai ko bomba famille na nga ko bomba famille oyo pesa nga na kati na internet ya wolo boko na yo eza toujours ko na biso na kombo na Yesu Masia. Amen. Merci beaucoup. Nzamba lola a continuer ko bomba biso a continuer ko battre la biso lelo vraiment na ye ko pesa moi conseil na basi pe mibali oa oyokanga ozala édifié nazana mokanda na Rite chapitre 1er basobete na biso lisolo ya famille moko boye famille wana bandaki kovanda na mboka Bethlehem. Rite chapitre 1er verset 1er famille oyo bandaki kovanda na Bethlehem problème ni le komelaki bango mboka Bethlehem nzale kotaki tangu nzale kotaki Bible zoloba y avait un homme na kombo ya Emelek azaki na mosi na kombo Naomi azaki na bana nemi bale a cause ya nzalo ekotaki na mboka envia kende kovanda na Moab eza mboka nini eza mboka oyo yaya na leki babimana mobali wana za papa na bango babimana papa na bango tellement patikalaka mibale eza histoire musumu na kotango ezaki te batikalaki misatu papa na bana mibale mboka ni tukofifaka biso misatu ba melisi papa masanga yaya bimina papa leka bimina papa yango libota wana babengi ngo na kombo ya Moab ebongo tangu nzale koti na Bethlehem signifie maison de paix nzala ekoti papa Emelek envié ko kovanda na mboka Moab parce que Moab kuna ezaki bikolia ezalaki esengo ezalaki nyonso ezalaki wow lokola mboka na bango nzale kotaki envié akende na mboka wana. En tout cas naza vraiment na histoire o donc betango to continuer ko s'abonner nano s'abonner internet balika maram soko za makuto fingaka ozala tala na babone osaka ba aventure ozana babone mais soko keka na makambu sérieux soko sala kombo ozana babone mais biso to sali kombo ti nangola nzambe bato batala ngala tina koma na 348 wana abonné ezaki lipa nangu bate pona koma na 348 abonné ezaki lipa nangu bate pona koma nangu et tsona komi nango eza toujours ka ngola nzambe ende sali ke na koma na babone wana yango la nina beta c'était non nous s'abonner en tout cas s'abonner aimer partager et ça vraiment très important selon nous s'abonner en tout cas s'abonner ngala famille na yo to lingala biso na biso ce que moni muto na za ivoirien na osala talande mboka na bango ba soutenir yé osa makambo solo mais congolais pour soutenir congolais bike osa malam mais moi loko mo bezana kata motema et loko mo bezana kata motema yo bima yé kutunda osa makambo boso na meko cha poids au lekanga non
chance na yo ya chance na yo chance na ye ya chance na ye kolinga te kokanga oza mabibe lobi buto alinga sala eloko malamu aboyi kosala ngo apeshi asala lisumu mais tant ozolinga na soutenir malolo ya kende ya koma na babone parce que ye wana loba makambo nzambe aolekanga nga na oleko te mutu na mutu ana chance na yo ozozwa na ndenge na yo nga mpe nazwa na ndenge na nga mais Dieu seul sait nazongi na histoire na nga bandeko na nga eza histoire eza pe conseil o ndenge napesa na biso mibali basi ndenge napesa na biso conseil en tout cas bandeko na nga famille na nga o aza na matoi ayoki o aza motema kobomba abombi eza eloko ezokomela bato elikoloba te ke soso sambela obika lelo ba pasteur so moni mutu azosouffrir naye kopekisa baprophétie te mais so moni mutu azosouffrir okoza na vie wana te naye mutu osambelaka non baero baobenga o molongi te so obundi te mpo babenga o molongi esengeli obunda ndeko langa osa makambo otambola obanga nzambe osa makambo esepesa nzambe mais rien ne marche dans ton vie tika na yebiso eloko moko kotala lelo te tala lobi Bible ezoloba David ezoloba nazaki mwana mukie na koli je n'ai jamais vu un juste abandonné même si lelo au mona noir mais lobi ya malonge ezali papa moni ke mboka na bango bosani que Bethlehem signifie maison de pain mboka eza béni wana nzala nazaki un certain temps o nzamba linga lekisa koka ko supporter ngote eza na batebele ba ko supporter douleur te ba ko supporter pasité à cause ya makaba batebele ba ko supporter pasité na tango passe aza capable ya ça n'importe quoi batebele ba ko supporter douleur te eza basi eza pe ba jeune pasteur alika kanga pe na kwisa batu alinga kape kanga na tondi sa foule mais muta simba ka motema lelo to monika église pour sembler l'église malamu faut batu baza le belé non ce n'est pas ça yongo ba jeune pasteur ba ça n'importe comment ba simba kisi ba kwisa batu batondi sa plaît yepé atia na français yepé azana bato belé comme si angonde eza kokebo konza likolo ba pasteur belé to mona lelo ba roulage baza ba roulage musane ni roulage au kota na prince roulage au kata prince te roulage te zanaka ayena bwa kangi na inzela akangi nzela po no ya leka mais akangi nzela po bino boleka ba pasteur belé baza ba roulage bango ba sa musala yazoteya na eme ya kati eza vina ete yo yoka o azoteya parce que loboko ta bokonza likolo papa koki ko supporter pasité a koti na mboka oyo eza maudit a koti na mboka maudit azaki na mwasi na ye na bana na ye a koti na mboka wana a se retrouver maman se retrouver ye moko na loba maman na zaki na ba dimension mususu parce que pourquoi kaka mobali akufa bana bakufa to s'abonner to aimer to partager pourquoi mobali akufi bana bakufi maman tikali ezaki da mobali amoni ke na kokananga pasiote na kena mboka wana bana mibali o mibale bake ko bala basio yo bazaki interdit oko simba bangote parce que bozan ndenge moko te na beti sete na profiter na loba na biso tango za chrétien ya bala mobalo za chrétien mais tango yo za chrétien OK bala mo pagano tu vas souffrir toute ta vie kolbate ki na robongo lise mutema o bala ndumba ezaka insudu l'Éternel ya za yote nzamba tindaki kende kutana mwasi wana est-ce que yo nzamba tindaki pa mobali wana est-ce que nzamba tindaki na famille wana eza ba famille mususu faut jamais kokota na vie oza na vie de prière moins mais téléphone ozo ke kokota à cause ozo kokota na famille wana pourquoi parce que mobala na zabo mobali wana za mbinga aza mwindu aza baguna yo aza pembe aza mbebo rose aza na mbongo bafuta ke mbongo ebele yango ozo ke kokota na famille wana mais oza na vie de prière mabe oza na vie de prière te est-ce que yo koko supporter famille wana parce que tant ozo côté la famille wana ko bosa na te famille on peut bitumba ezali est-ce que koko supporter
Est-ce qu'on supporte en tout cas na yé penza ko na zongeli be mission nga o wana bande ko sali bosso. Ce qu'on s'abonner ça nga bien. Ce qu'on s'abonner en tout cas ça nga bien vraiment. S'abonner, aimer, partager. Nabi ke be mission non ça mikolo yo, ozala jamais déçu, ozwa par na yo. Parce que tozo kende ka to kende pona ba sentiment. Tozo bala parce que aza mobala kunanga, aza mwindu, aza mulai, aza pembe. Tokanga maka fait de l'éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Ça l'ensemble sengona yo, en peso oyo motema nezoluka. Est-ce que yo peno ça l'ensemble sengona yo? Est-ce que yo komisa nzambe esengo motema na yo? Tango komisa yo omibeta tolo, fait de l'éternel tes délices. Est-ce que ta vie et c'est pesa nzambe? Est-ce que ta vie et c'est pesa nzambe? Batsa banzembo profane obini. Bilambo zolata yo moko tala bilambo zolata e katana banzoto polele libumu polele. Est-ce que nzoto na yo ezo refléter gloire en Nzambe? Est-ce que nzoto na yo ezo refléter gloire en Nzambe? Mobalo maman a se retrouver maboko pamba bana bakufi mobali akufi. Pourquoi? Parce que banvia ki loso, banvia ki soso, banvia ki semoule, banvia ki biloko, banvia ki mbongo, babandona maison de paix, babandona maison de pain. Mboka eza béni de Dieu à cause yanzala abandonné eza ne belé mibale belé bazo abandonné basi na bango à cause ba make-up, bazo abandonné basi na bango à cause ya kwa envier. Ake bisika moko boye amoni basi ba olata kitoko basi baza tout neuf abandonné akomi ko envier basi wana parce que moi ça no simba salaire à malonga ngape salaire à malonga to kende liboso. Ce n'est pas ça. Ozo abandonner maison de pain pour kotali felo papa. En tout cas conseil nanga ezala pona yozo landela ngai moi sozo lingo boya ye ba défaut ni azanango ba défaut ni azanango. Oh yo, écoute, on va voir si morote na sena moi. Est-ce que vous êtes incapable ya ko réparer ba défaut moi si nazanango? Est-ce que vous êtes incapable ya ko traiter na moi si na yo na kimia? Est-ce que vous êtes incapable ya ko tala moi si alingaka tendresse à mobali? Moi si ta mazana wa esika moko wana seka lingaka o mingi. C'est kalingaka yo. Mais à cause de mon erreur boye, moi ça comme ko bimali banda. Mais appelez ta femme. Conseillez-moi si na yo bozonga. Molingi ko abandonner ye. À cause de que moi si wana simba mbongo, moi si wana zaboye, moi si wana zaboye, o kota na kata cercueil sans le savoir. Ozolingo ke ko kota na kata ya kufa. Et comme même na AVC et comme même na maladie et quand tu sois AVC au koti kunda molimo na yo ezala jamais en paix parce qu'on abandonna maison de pain ou abandonna maison de pain et ça peut nebelé à basi à cause mobala zana musalate mobala zo se retrouver te abina tikaye na mona zo lekisanga natika ye na moni ezo simba lisute nala na mobali wana moni na apesa tala te yaya mwasi olingo abandonner mobali na yo po moni wana kuna pesa tala te auti poto sola poto apesa nga parfum apesa nga t-shirt apesa nga montre apesa nga boye yaya olingo abandonner maison de pain pour kota na cercueil pour kota na cimetière. Non Nzamba za zobate atinda rabinomi bale bozala ensemble. Tango rien ne marche, est-ce que bo simbana bo solola? Maman na salionini. Pona ni mikolo combien indifférent. Papa na salionini. Pona ni mikolo combien indifférent. Bo dialoguer, o apesi position na ye, o pa pesi position na ye, bo s'esquizane, bo sambeli, bo continuer chemin. Mais binote bo ngi bo tika pour bo envier liboso. Bo envier liboso. Naomi akota kina mobali na bana. Abima ki maboko pamba. Atika la kiko botate. Histoire eza profond. Naza ngo likolo mais non ke na ngona mozindo o comprendre. Et lokoni ne salaki ke rit abal na maboko na Naomi. Et lokoni ne salaki ezaki facilité.
porita bala bongo esengela ki asala alliance na Naomi, my God, esengela ki asala alliance na Naomi. Alors baki ton Dieu sera mon Dieu, ton peuple sera mon peuple, ta famille sera ma famille. Esengela ki alliance salama, esengela ki connexion salama. Pour Rit abima mon longi. Parce que Rit azaki déjà na famille zaki maudit. Yé mon copain zaki maudit. Esengela ki connexion salama. Et c'est là qui connexion salama. En tout cas, tout s'abonner na mati tellement dans l'identité na ngaskwe bimi. En tout cas, tout s'abonner, tout aimer, tout partager. Makamboza mingi, naza posa ba couple na biso ezala sauver. Ba maman ba boti biso, ba balisi biso lelo. Malgré ba vanda ki pona bana, ezala ba couple belé. Avandi na ndako pona bana na boy bana nga mutu muswa boko la bango, mais là ce n'est pas bon. Tant ozo vendre la bana bolingo ezate, un jour tu vas mourir. En tout cas, to s'abonner, to aimer, to partager makambo sikezawa nazana toujours pour nous sepelisa bino tika nzambo yo apesa ka connaissance à révéler yo au comprendre bisikozali. Merci beaucoup, bye bye. Na prochaine émission ozala jamais déci nzamba. Bako respecter moi si ndenge ba respecter moi sa cause na yo. Ceux qui respectera moi si la famille na yo, bande kolo pe ba respecter moi si. Baso fandi ki ba mibali baso umela te parce que mibali baso choquer basi na bango. Temo yo so bimana ser wana lelo. Ser wana lingi yo wana lokote. Olala kapana bino. Ata fouchette aux en côté. Lelo ba prière à moi si wana, ba faire à moi si wana, zamba au tomboli yo. O comme la position songolo pakala. Et comme a yete. O monde te o côté ma bena katanda, pa malade kidi kidi.